So tusengi bino lolosa basapatu bagage yana bino lutikangu de côté loyeba ke motif yali losala makasi sika tukumi na tango so tosali makasi te tomonisi bolingo na biso te na tata Nzambe paska ya na biso mais bato Pointe Noire bakolela il faut na jonga na be nadi na voyage anga mususu soko na longo na voyage wana na koya kutala bino sinon ya bango yali ako bakubomba na kate ngana di franc-maçon ngana di rose chrétien bilo kongo ozoti ankwani mais yali kaka bato libanda te bandimi ya kimbangisi bana kati bango mtu baya kumonisa ngai papa tusala mpamba te parce tukumona ke twana lingomba mobimba ya kutunga alors moyen ya na biso te yango wana tosengi bachance natuni yo tosalaki sinsani. Combien d'argent vous avez donné? Oh, naraki neloko ya katena pesa que 20 francs. J'ai dit mais vraiment eloko ke musika na Japon kwa okenda koloka bonheur alors sikawa oya kupesa na sinsani yo lubi olingi obongisa lingomba na 20 francs. J'ai dit encore kabinote. Et comment ça que le adinano trop loin. Bon quand y a na kati na binote nini te surtout bino bakimbangisi. Le comment sanga soni. Batu ba mokili baliawa le comment na baya kutala bino na kati ya bino ale etumba esi ebimi nalobi ngai naboyi makambo wana vanda malamu losala yo surtout malamu nalobi baninga na bino na Paris toya na lingomba na kati ya Paris ntango bazairwa epai Congolais et pareil. Alors, soko makambo ekokanite ale babulani makofi na kati ya ndako Nzambe. Alors bamindele bakoya kutala bango olingomba tukendaki kutala yango na Kisasa bato motema malamu kasi bato bakubunda asimbi nzela yake na lubilo ya na nyongo lokofuta nyongo wana après il faut lufuta yango kana lufuti te pasi ya na bino yango wana tolongo na Pointe Noire. Sinon bayambi biso malamu oyo bayaki promete ke baya kumonisa ngai oyo bali capable kusala namonaki bango te namonisi bango ndako yango wana porte mosusu te porte wana soko lolingi loya kopesa ngai kusala visite loya. Donc, tolongoli kuna na aéroport bamususu babandi kulela. Oh, ok, trop vite, wanda, wambamba.
tukuluwe avion pour ozonga na Brazzaville lobby kasi lelo ya di trop je dis programme nanga ici sidi lelo yo tika jonga na Brazzaville parce que dimanche papa Fumalongo akendaki akenda na Angola akojonga na Kinshasa akoya kukamatanga na Brazzaville donc maya kuprolonge daka Nicolas ya dit donc bino surtout bino bato ya soirée spirituelle lwana devoir a monene loke kulia kona yalipwa na bino moko te il faut bango surtout balia boliango na bino sika moko lomoni mosala yadi trop lobi nakendaki kotala papa Fumalongo mawa esalaki ngai ase akondi lokola nini alors albinanga albi papa Kulutu ntango naye kokamata yo na Brazzaville namonaki ye walaki nzutu bien nalbi c'est vrai papa depuis nakendaki na Brazza nake na Pointe Noire najongi baningisaki ngai te bato Kisasa mutu bakuningisaka ngai donc batata na bamama mokolo mosusu tokosolola soirée spirituelle loyeba ke eyali mutu asi asukuli elamba na ye na savon ya pamba eyali mutindo mosusu oyo asukuli elamba na ye na savon omo eyali yaka mutindo mosusu yango wana mbote na kusenga bino nyonso tu luse prepare makambo yali ebele na nzela oyo tokokende lubongisa mitima na bino tokusenga bino makambo misato wana yali pamba te bénéfice lokomona na yango donc losala makasi tomonisa biso yali bana nzambe mosala yo surtout tokotumisa bino yali po bonheur na bino toyala bana ya botosi toyala bana ya botosi soko toyali bana botosi makambo yo surtout eyala très bien kasi kana toyali bana botosi te mabe okoka koloba te yo mwana botosi alors que okomonaka moninga na yo juwa parce que ye akopata kitoko ya yo basumbelaka elamba ya kitoko te wana yadi dikunya diako si okotisi na motema na yo mabe wana tolingana bolingo ya solo bino wana bukama nalubilaki bino yango chaque fois nakolobisa bino nalobi lopesa exemple lokopesa exemple na makambo nyonso tu bizaleli na bino kopwana na baninga na bino il faut loyala bana epai nyonso tu lolobi toyali bamwinda mwinda okokenda kokwea na dibulu te parce que wana mwinda na yo sika dibulu yali okokima dibulu comme bapesi biso moyen ya komona na bino liaka nde toya kokutana awa nalobisa bino moke wana ya lisolo ya famille naya kokotela bino awa
parce que paraît que le joie qui na simananga na moni yango esengo te na moni babrique le saliawa. C'est très bien. Mais le Ébi, combien de temps n'a dit absent hein? Dans 2 mois, tu seras dans la mission, tout à la Moussala Lokosa. Et vendredi, Bagoyaga du sous-souté. Vendredi, biso batam aussi, moi et Topona, Baningana biso batam c'est Bandimi Awa. Biso na chaque vendredi, na mercredi, vous allez toujours la soirée, Topoma. Oui, mais. Topona, Baninga, seconde biso batam c'est Bandimi. Nakoya vendredi prochain. Nakoya kutala binu bandimi. Patikilaka binu bato kwa ba salisa binu na mabonde na makambo yoso tu kasi namoni ke lokumi kuya paresseux na boy na matadi lusepelaki ingeta asali binu malamu. Pourtant, qu'on a allé, il y a des villes à mon terre, villes à mon cassé. Il faut lui avoir conscience que Bangwe surtout, voilà qui conscient, il y a mon sala, bakusala. On va vendre ici bino malamu, le gouverneur Sikawa Aibi Lingomba. Asaleki Nankamba. Donc, oya qui kuna diboso a prometté ti. Allez, na kanisa kia kufanda 50 ans kuna na matadi kasi allez va changer. Donc tukumeka kusala makambo oyo ekoki kwa tuana na kabambe ya mission ya kupesa kulonga baninga na biso ata ana libanda akoya kokotela bino. Namoni esengo parce baninga na biso ya katolike bakotia ya nzambi malamu naoki bakotia tukenda kaka wana musala bapesi biso soko na libanda tukupesa exemple malamu bien tata nzambi akufungulila biso nzila. Mais il faut le vendre ba modèle. Musala yo surtout le kusala nini yo surtout le monde sake le abandimi atata Simon Kimbangu binu batuluya na mwinda balukaka sika mwinde yali ana sika mwinde yali te balinga sika mudidi te tikabale labino bakote awa na mosala na nini yo surtout le monde sabango exemple que bakoti nzila mabe te bekokota na nzila malamu tokani bamama. Donc nakotika bino 10 minutes tata pasteur a continuer mais je reviens.